Bonjour, bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. Coucou la famille, bon déjeuner de ce matin. Ben, bonjour, pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika, bizubino, boboto, bondeko. Na kati ya mabota na bino yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya PVA Longo. Vraiment bonjour na bandeko na biso témoin de Jéhovah, pourquoi pas bandeko na biso ya armée d'Isali néo-apostolique, toute tendance confondue. Vraiment boza bienvenue na sous les baobas, sans oublier salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman bazalaka bandeko na biso. Voilà, bandeko na ngai nazongi lisusu kosala ba mission na tongo. Bon déjeuner ya liboso, première bon déjeuner, vraiment to sala ngona lombango talaraka première bon déjeuner. Voilà, elo ni tozolo belalelo toye na sujet ya Roger Baka. Bandeko na nga partagez émission, likez parce que l'air est grave, on bat les fers quand il est chaud. Et c'est chaud au Congo. Vraiment, bandeko nanga, partagez l'émission, likez, et comme Tina Bakonzi na biso, et comme partout, bandeko nanga, aza mutu oyo, azala kanabiso, a expliqué biso makambo ebele, bato ebele, le msusu bokoye ba Roger Bakate, na kolaksabion na image, mais boye bien, a fungola biso misu, na makambo etali ba faux pasteur, makambo etali ba signe, nini so moni na kati na église, so ko moni yango, kamata, Bible na yo tchana seli peka zwa saka mena yo bwakisa koto yo wana bima kotala simate soki pozalaki na bana kanga bana bima alakisa biso ba signe ebele afongola vraiment biso misu et puis azali mutu oyo bangonde bayaka na explication ya ba film nigérien oyo esalaki efongola pe batu baye bandenge nini ya kosambela combat spirituel par balobaki combat spirituel est réel bandeko nanga combat spirituel est réel mutu akosa binote nyonso ebandaka na esprit après ezu corps yangwana omonaka nga na senga bandeko nanga soki oza na maladie oke na hôpital docteur apesi yo bakisi bandeko nanga koloba te ke nazo sambela kaka na komela bakisi te parce que oko sambela pona esprit na yo ezala guéri pona e affecté corps te mais soki corps est comme déjà affecté l'homme sous par ignorance ou bien et lokomoka boye okomela siko corps okomela pardon kisi pona kisi siko esa nini et sokola corps. Voilà donc biloko wana mibale tambola ensemble. Roger Baka azali muto ayaki kolamusa biso vraiment conscience na ye mutu nyonso azanga berere te Bible eza monene azana idéologie na ye oyo pe bato musu balinga ko soutenir te mais azali ndeko na biso yango wana bandeko nanga ayaki koyebisa biso makambo kofongola biso misu na makambo ya ba succession na kati ya ba église bandeko nanga la succession na kati ya ba église période ya baruti ape a son âme akufaki tomonaki mwana na ya mobali mutu a succédé na kati ya église wana alors que papa na bango travaillaki na bato ebele ndenge yo pozalaka wana o soutenaka église moko eza nango mabe te mais tala mbongo ozo soutenir na église wana eloko nyonso tango yo zo ko investir fo lobi nango pe yo pe obuka mais okomona ke tango parents wana bakolongwa bana na bango le mso pe basalaka eloko te bamsu bana na bango bazaka impliqué bamsu bana na bango bazaka na bango pe impliqué te mais tango sikoyo fui wana ekotela eke papa wana akufi mbala moko bazwi mwana na ye bacheye esika wana tomona ngo pe pa ya église ya Moïse Mbiye ndenge batu pe ba mikolo ebele e bakomaki pe mikolo ba papango epesaki mawa bazoloba na ba télévision nani akoyoka bango bandeko na ngai botalaka pays mobimba eza pays moko neti existaka te neti ezali jungle neti ezali Gomorrhe et Somor donc Congo tozoyeba te pays mobimba salité
bande konanga iba konzi vraiment surtout pour na honorer premier président Yamboka na bopesi aveni Kasavubu bozo koka kosokola yango te juste pour na honorer président le premier président de ce pays place monument na ezali adresse au balabalo bopesa ekombo boche yango ta propriété bande konanga salité mais so boye par exemple en Angleterre place balobeli place ya Mandela za mutu musume ba pesi esika ba tie monument na e o mona ba fleur a kitoko place moko kitoko ba kolinga kutu te ebeba to yebi ko pesa valeur na biloko na biso te bande konanga biso nde mutu ko pesa valeur na mboka na biso tozela mundele te tozela rwandais te burundais te somalien te na ba pakistanais te o na ba libanais o ba tonde biso na mboka lelo ba komina ko boma bana na biso na ba école mais bozo koka ba bandi kokosa na ba attestation de naissance ya lokuta alors que ba famille wana bande ko moi entre parenthèses baza famille moko ya kosamba te ya kokanga bango kaka na mwana na bango ko expulser bango na pays nazo batelo oni congolais alingara autoke na justice ministre de justice alobi boy makambo wana ezate il y a d'autres lois et il y a toujours tant likambe kwe makambe kwe yaka qui pensait que na école moko boye mwana moko boya muke a roboma mutu personne alors en Angleterre, ozala bébé, obomi mutu, olongwe pa ba parents na yo, oke sala pe prison na yo. Du fait que ozamo la muke ba longoli yo pa ba parents na yo. Place okei kune ba parents na yo te. Ba bandi ko corriger yo, o souffrir. Mais siko oya biso, to quoi to bozo mo la ke bozana ba tribunal wana te, makamwa te, bozui papa na maman na bango bobengani bango, bobote bango ba bien na bango nyonso, bopesi na famille éprouvée. Makamwa sili, c'est facile. Tokangi entre parenthèses, tozongel makamba Roger Baka. Alors Roger Baka, ayayi kolobi na makambi ya Barouti. Papa Barouti, paix à son âme. Aote pe kokufe la jeune fille na elisusu. Je crois bien. Yete. Te akufela ki avant yakufa. Voilà, donc Roger Baka tanga lobeli makambo wana Moïse Mbiye pe ezalaki etushaki ye pona ye paza na kati ya masolo wana. Parce que Moïse Mbiye pe bazali bana oyo ba fils à papa oyo ba héritara biloko ya famille bakamati ba fini bouton na ba yaya parce que azara pe na yana oyo ezala ki yana nde mutu fala telemisa mutu mais za bana oyo Moïse Mbi azali lokola lipasa ya nani ba Jacob azali na lipasa na ete ba botama mibale soki toyebi na Esaü voilà ye azali lokola Jacob oba wele laka biloko ya libota. Voilà, ko wele la bénédiction, ko sala moi gauche droite boye, ko sikive grand frère, ko wele la lelo pépé à son âme grand frère anape, je crois koufa la période ya corona. Alors tango Roger Baka e kolobake, pasteur tozo benga, pasteur Mutombo. Pasteur Mutombo azawa bozela nanu, to banana ko lakisa bino, qui est Roger Baka, yango bomona na kinena ko expliquer bino. Roger Bakazanani, mais c'est un garçon très intelligent, un garçon qui comprend les choses, surtout les choses spirituelles. Vraiment, il est doué à ça. Bande konangai, faut tango mutuazana ba capacité, to lobela kango, liker, partager mission et partager bande konanga. O ezali cas grave, il faut comment pour sauver Roger Baka, il est entre la vie et la mort. Balingi basi ba empoisonné mbalebele, siko balingi ba achever. Azalaki na exil akimaki botala kaka akimaki na ba pays moko kaka ya pembeni asalike akatisaki kimi ekoti azonga kimi ezate alors bande konanga tokoki pe kosunga ye na ba prière na biso na ba moyen na biso abima mboka wana parce que pasteur Mutombo wana za vraiment azali ko maltraiter alors to lancer appel et pas à maman Denise to lancer appel et pas à président de la République na justice bota la likambo oyo alobela kiango na Bible il fallait ba ça la débat biblique ba tu bazolinga ko sala ba débat biblique te balingi koloba ba idée o ezali ya bango moko bozela muke na sisa mo idée nanga aloba ki bien que pasteur Mutombo l'air
baruti ya kufi aye kointronize mwana na ye na kiti alobi ke bandeko na biso bana na biso il faut ba succédera biso na musala oyo ekomi lokola musala train église ekomi lokola soki we pas to mona place moko te ndeko ya Jésus parce que Jésus pas botama na baleki na ye ba succéda ye ou bien to mona mwasi ya Pierre a succédé église ya Pierre mwasi ya Thomas a succédé église ya Thomas to mona ngote to komi ko mona ngo même na poto awa ezalaka te ba pasteur awa ezalaka te mais awa ekoki pe ko zala nango mais ekozala eloko moko te fréquent parce que mwana no pe akozala appelé mwasi no pe akozala appelé akope ko kene fongolisa église na ye par exemple Moïse Mbiye so azaki pas appelé azeka ko obligé te azo église a papa na ye akope ko fongolisa église na ye pembeni e bandi pe ko kende mati ndenge moninga na ye mai kalamba ya fongolisa église na ye moko azeki ka obligé ta église a papa na ye akope ko tika église a papa na ye ba continuer na structure na bango o ezalaki papa na bango acheki après ye eza tatu mutombo après ye ezali tatu ngalula après ye ezali tatu chilombo il fallait tika ngo ndenge wana afongola oya ye soko poza appeler sana okopenga na koza la pharmacienne mwana nga pasali pharmacie na ye akope ko fongola ya ye na côté bandibu basala rango papa za na boutique na ye o mona bana na ye pe ba kozongona nte soka kufi o mona bana ne pe ba fungoli pe église boutique mususu ezokende yango biso bambo na biso ezaka limité to likaka tozo tala la papa tozo tala la maman alors que tata na yo atalela ki nani mutute papa ya Moïse Mbiye est-ce que azoki église ya tata na ye est-ce que maman Olandi azoki église ya maman na ye azoki église à tata na même ibana ya maman Olandi soki bazala ki ba appeler il fallait ba fongolisa ba église na bango papa l'air nga fongolisa église na ye nanya nga mais boko kaka église na maman na bino l'air bato bazo nyokwa mana ye bazawa na bomoi bozo tika bozo lobelo côté mais tango ba kufaka nde bino boye alors tango parce que Moïse nani papa wana aye ko sala intronisation ya mwana ya baruti apesi ba pasteur nsobi eza bongo alobe eza biblique mais apesi verset te yango bomona ki nani Roger Baka ye kolobake ezali lokuta na bible komami esika moko te ke soki mwana na yo papa za na pasteur il faut mwana ndazwango ou bien so papa za pasteur faut moi si na ye lokwa na église a pasteur Coutinho lokwa na Coutinho à côté ki prison allez bato Coutinho azali muto abimisa ba pasteur ebele mais pasteur mon côté azwaki église wana asali nini abesi moi si na ye mama mi asali ti lelo babota bana mibali ya liboso bazate bapesi mwana mwasi bozo mwana baje bazo sala bino entre bino botika ba pauvre bozo nyokwama bozo komipesa yango Roger Baka yaki na ba fondement biblique yango deza base yango deza soubassement ya nini ya christianisme il faut soutenir na ba base biblique ayeli bino ngo ye mutamela rouleau ayeli bino alobi ke non pasteur Mutombo c'est que lobi eza lokuta bible lobi boete mais ce que pasteur Mutombo linga osani olinga ko funde na justice te ozo lukoche ba catch ya mwindu baluka mwana mobala batazo bima na pasi aza ko kotambola lesu na Kinshasa te pourquoi pas olobane te osala na ye débat biblique et ko sunga pe biso ole to betaka mabaku to yokelaka bino passe to yokela bino kanda ke makambo sala ke za bien te soki pasteur Mutombo soki yo Moïse bango bazana Moïse Mbiye mais boto ke de zonga bango na bango bato Kasai mikolo bango na bango bato Kasai bazo yokana te et comme singai ezo pesa ngai passe na motema biso to yebi ke bango balinganaka bandeko balobi vraiment o ezongenga eza orte ndenge baye ba rappel langue na bango chiluba bango nyoso tant to yoka bango bakoti na chiluba chibula biso to kati bazana bolingo njoka bolingo ezalaka te parce que bango ne ba oboma o bali ba boma Roger Baka bango nyoso baza bandeko na ye baluba donc Moïse Mbiye atie ya yepe ba pile marche na pasteur Mutombo wana bandeko esali pasi Mutombo o balobaka bimisaka soki ba magoro do soki biloko ni na nzoto bandeko nanga esali ngai pasi yango na bakite
to ya na tongo to ya ko beta sete ba de ko nanga bozela na tchela bino ye parce que na lingi na kata premier jour est un peu fatigant kolom kana tongo makasi lo na mesana lisute pozela voilà tonika tocha bon mon Roger Baka voilà Roger Baka yeyo donner l'autorité voilà, congolaise est allé au point de croire que c'est l'exploitation du sous-sol qui va certainement produire une transformation pour le peuple congolais au détriment de l'exploitation du sol. Depuis que nous sommes tombés dans ces petits sommeils de naïveté, les autorités congolaises nous ont emberlificotés au point où nous parlons de l'or, nous parlons des diamants, mais les pays qui se sont aujourd'hui développés, ce sont des pays qui ont investi sur la terre. Maintenant, je suis clair et je dis. C'est juste pour Nakola Sabino qui est Roger Baka. Tolongwana toke na lombangu po to komi na so na suka bo like bo partager émission. Tokozwango pe temps mususu ebele pona ko expliquer ngo lisusu temps mususu pe tokozwaye moko pe na téléphone pourquoi pas soki akokoka koloba parce que akomi bangandi ko kangaye bomoni ndeko mobali akomi kolobela ba diamant akomi kolobela ba biloko a sous-sol alors que aza censé toboite eza pe très important mais aza censé vraiment apesa biso makambo etali biblique afongola biso misu parce que ba utiliser biso mingi lelo to komi na tozali colonisé par les pasteurs. Vous comprendre? Faut tozwa indépendance. Bande konanga ibosala parce que bomoni tozaki colonisé par les Européens. Après tu as indépendance. Au lieu de jouir l'indépendance, allez, l'air to bandi comme on a moins lumière, bah pasteur bah y'a coloniser biso. On est colonisé, on est sous l'emprise, il y a pas pasteur. Alors il y a des gens comme les Roger Baka, comme des Jeff Ifongue, il y avait aussi un garçon comme ça. C'était un jeune garçon, m'a dit qu'on fongo la biso. Ce qui peut pas boma yeo. Ce qui peut comment wapi. Bandiko ce qui boye ba kombo na yem to comprendre. Moi na mobile moko boye. Azaki ka jar ba lokola ba Roger Baka na Kinshasa wana. Na yebisi o garçon na limwa. Amo ayoka na lisusu te. Akenda wapi ba boma ye. On ne sait jamais. Et ça ba mboka moko do mutako yiko se lever te. Est-ce que même pe kolobe la marambo ke ba pasteur o bazolo ba mabe o ba sali bol. Yango pe komi politique. Il faut pas ndako kanga batu. Ata bino moko. Et c'est spirituel. Et puis pays na biso za pays laïque. A fingi mutute. Alors peut-être que pasteur Mutombo ozabo alors que tes opesi eza yangote. Alors boya to discuter, to va dans la table, Moïse Mbi yaka na argument na yo, pourquoi tu dois succéder l'église de ton père et rejeter les anciens? Yo pe kuna yaka na argument na yo, pourquoi zolobake faut bana na bino ba pasteur ne va succéder bino na trône. Alors travaillez dès le commencement avec vos enfants. Tabo bandara l'église bana bino baza ba bébé, baza bana mike, bato bazo sala bino, ba o memno ba sac ba bible, l'air boko bana bino ba kokola, bato wana pe ba cause la fatigue bo rejeter bango. Au lieu même ko récompenser bango, ko sobela bango ta bandaku, ba voiture, ko assurer pension na bango parce que net par exemple église y a pasteur Moïse Mbi, ceux qui baba qui ba assurer ba pension ya ba tata wana chaque mois ba pesa bango de basa ba cause la basa 5. Bakoza baza 6 ou baza qui proche. Chaque mois, ba pesa bango $300. Et on pesa combien? Et puis ça va 1200. Mais église, ils ont côté c'est belé. Kole kayango. Mais église, ils ont partout. Au foutika batata wana. Jusqu'à ce que akufipe, bokundiye. Et qu'on sala bien. Ou bien bo assurer bango. Bo sombel bango balopango. Na ba quartier moko boye. Bo pesi bango. Mais pourquoi les Congolais, tous aramité mamabe? Alors, bande konanga to lekis kotomona. Qui est pasteur Mutombo, baza ba pasteur oyo, bakendeke na Israël, bakendaka ko somba babilamba ya coutume ya ba israélien. Mais biso ba congolais ba opekisa biso to la tarafia, ozola tarafia ba obenga yo ndoki, obini zebola ba kobenga yo ndoki, mais bango olandi coutume na bino, ke biso na coutume na biso mutakufi, ezalaka boye, mutakufi ba memango boye, ba kobenga yo ndoki. Mais bango ba oke na Israël,
bazoke ne kozwa coutume na bango bilamba na bango basinga na bango balata na maboko ya rouge ba taliti soki taliti ba bilamba na bango baza na droit ya kolata yango na kati ya Congo pona basala ni balakisa batuke baza na bonzambe yeyo pasteur yango yeyo botala azali kosone yeyo pasteur Mutombo il est là. J'espère que bozo mon est bien. Bazo ke ngo somba babilamba oyo. Babilamba ya coutume ya ba Israël to yete balata ngo pona nini? Bazo ko latisa bino, lemso eza ba magie na bango oyo. Na pasteur Joël Tato na mwasi na ye. Bangwa. Joël Tato ngo peso azara na bana to yebite. So bango pe na mwasi ngo petit lelo bazo bota te. Bango yeyo. Vous avez télé ma penza awana laksabino pasteur yeyo ye wana pasteur Mutombo o yazo lukisa baka azola lisa epongite bande konanga ndeko baka aza vraiment en danger like vidéo makasi bo partager yango bo partager ki asia tula na mwasi na ye o ba bwaka bana bande ko bango vraiment bo partager avant to koma na suka boyo ka communiquer oyo eza très important ndeko na biso pe asalela ki baka émission bolanda yango et to komi na biso na suka voilà bolanda yango exemple Mutombo Kalombo na oyo nani na Roger Baka Benda Bika voilà yeyo Mutombo Kalombo veut faire arrêter Roger Baka. J'ai vérifié, j'apprends que la fameuse convocation, le fameux mandat d'amener, et quand je pose la question, Mutombo Kalombo a soutenu l'affaire Yabana, église, critiquer Batou. Est-ce que c'est normal que moi, ce qui papa, Koufi Lelo, moi, a remplacé? Mutombo a soutenu le royaume, instituant le royaume au sein de l'église. Pasteur Akoufi Mouanazu, Roger Baka est venu contredire. Il met en branle les mécanismes pour arrêter Roger Baka. Roger Baka Lobakanaye. Mais c'est un débat de doctrine. C'est un débat d'église. Si Mutombo Kalombo estime que ce que Roger Baka dit n'est pas dans la Bible, faites un débat dans la Bible. Mais comment il advient aujourd'hui que Bango va soi-disant pasteur, ils doivent nous montrer la voie. Comment on règle dans le tribunal? Comment on règle quand même dans le tribunal? Mutombo Kalombo tire maintenant les ficelles. Maintenant Mutombo Kalombo veut faire arrêter Roger Baka. Mais monsieur Mutombo, vous dites que moi là, pasteur peut-être succéder à moi là. Roger Baka dit que ce n'est pas biblique. Mais vous êtes dans un débat doctrinal. Bon débat dans la Bible. Pourquoi vous devez arrêter? Roger, je te conseille. Ceux qui balingi bakanayo kima, aux rappel Mounoko, kima, yaka n'existe, va fabriquer Perro Loire à Moussous. Parce qu'ils veulent fabriquer encore des gens. Vous voulez pousser les gens à l'extrême. Roger, qui m'a dit que comme exilé, ils vont avoir comme ça plusieurs perros noirs derrière le dos. Parce que je ne comprends pas. Mais comment vous expliquez que Lyon nous dit que Batou, Bakokiko, qu'on succédé dans Bana? Bokanga Roger Baka, Yewan, Mutombo Kalombo quand ça Roger Baka. Parce qu'on l'a contredit sur un point doctrinal. Mais si vous n'êtes pas d'accord, soi-disant apôtre majeur, apôtre Lemoka, discutez de la Bible. Pourquoi faut-il arrêter les gens parce qu'il y a Bino Balouba? Bande Komboka Ezokin de Mabé. Voilà, bande Konrad Okomina Souka. Roger Baka est en danger. Roger Baka est en danger. Alors partagez l'émission, likez binomo boyoki et puis Roger Baka oyoki conseil ba pesio pour na ba tata wana soki ba komi na likambo ndenge wana ba tika kate et kokoma ba poison et kokoma ba ketch ya mwindu et enlever bandeko bote bo bio batu boza na poto awa boyebi combien Roger Baka a influencé ba vie na bino a pesa bino kimia a expliquer bino bo soutenir rien na ba prière bo soutenir rien na ba façon yo so mono ko soutenir Roger Baka pona bandeko nanga za soki balobi aza en danger na complot wana Moïse Mbi epe aza na kati et puis na pasteur bazo benga pasteur Mutombo Kalombo je crois vraiment bandeko nanga tokomi na suka bino mo boye bezali bon matin oyo na kopesa ka conseil bandeko bola musamisu kopesa ba offrande eza malamu et na ba pasteur to boité mais yeba ozo pesa na nani
et puis ozope ça pourquoi soko yebi cause na yo en tout cas pourquoi pas mais zala mayele mutu a escroqué yote mbongo e komi pasi surtout awa na Londres kolobate obimika bosala bacha oko comprendre te biloko amukie et puis sur 70 livres au tali biloko au tali mbongo ezope sa rapporté bande konanga binomo boyebi la danoise passeport rouge ce qui continue boye tout la mouille ça zaze tozongi na mboka na biso biso mboka na biso zaka Danemark. Voilà, alors de gros bisous bambote ebele na tongo ya lelo et pas ya Schengen vraiment Mike Schengen na kati ya Belgique topesio salute nande kona biso na kati ya Liège Willy Lubokolo yabino ya mwana bambote ebele. Derrière Willy Lubokolo il y a une femme forte topespe mwasi na ye na kati ya Liège bambote ebele mama ya bana na biso. En tout cas botika la malamu wana mama leki na bino la danoise na tongo ya lelo musala tata musala mama bande konanga bino mo boyebi la muka sala formation de konanga tika kolala luka musala soki musala osalaka e bandi ko limbisa yo kata luka musala mususu bande konanga soko mo musala osalaka e bandi ko mema yo boite kata luka musala mususu soko mo musala osalaka e bandi opesa yo kanda kata luka musala mususu bima na chômage parce que kibokoko na yo oko souffrir makasi mokilo ezokene mabe passe bani kokota en Europe. À bon attendeur, salut. Maman leki de la danoise. La muka, musala maman, musala papa. Bisous, bye.